Bambote na bino nyonso balandi o bolandaka Mimi Selunga TV. En tout cas na pesi bino bambote. Nzamba lola mona bino kaka ndenge tolobaka nzamba lola kaniselanga bino pourquoi pas. En tout cas bandeko na ngai na ye lisusu tango mwana nzamba yaka. En tout cas mabele ninganaka kozala mwana nzambe lengi, kozala mwana na nzambe tokos. Bandeko na ngai motinda mina nkolo Mida Selunga aye kokota na mabota na bino yango apesi bino bambote bele ba oyanga bolandaka chaîne Mimi Selunga TV na pesi bino bambote pe ba oyo nanu bokutama na libaku ya ba video nanga te nzamba lola amona bino. En tout cas soko okutani na video nanga comme par hasard eza vraiment par hasard te, eza ndeke nzamba tindi yo oya na chaîne ya mwana bato ya nzambe kaka ndenge na yebisaka bino bandeko. Ko hésiter te ndeko na ngai, s'abonner, commenter, liker la vidéo. Nzamba lola akopambola yo. En tout cas nzambe akopambola yo ndeko na ngai. Kozanga te ko s'abonner, kozanga te ko commenter, kozanga te ko liker vidéo vraiment parce que wana ekosunga Mimi Selunga pona musala oyo ekende liboso. Bandeko na ngai naye awa na bokebi nyonso bolandanga na bokebi nyonso bandeko ndenge bomesana kolanda ndeko na bino Mimi Selunga. Na pesi ba oyanga nyonso bambote ba o bolandaka nga vraiment bozwa bambote na bino ba bisou ebele. Nzamba lola batela pe azala na bino. Na pesi leader Claude wana mobali ya mopepe lukoki mama Yvonne na kati ya mboka Vupertal. Na pesi ye balosako papa Claude wana leader Claude motema ya mama mopepe bambote bele vraiment. Nzamba lola mona bino lelo na memeli bino vraiment invité moko tokosola naye na nzela ya telefone. En tout cas bandeko na ngai na yepe lisusu kopesa oya ngai papa Sami Selunga bambote. Nzamba lola bomba yo azala na yo akanisela yo na vie na mobimba elongo na bana na biso. Balobi avant obanda bambote na ndako abatu banda pe na ndako na yo pamba te soki na pesi ya ngai te batu bakoloba ndenge ni ya pesa kaka batu apesaka baninga me ye moko apesaka oya ye na kati ya ndako te babi exemple bandaka na ndako. Na pesi mana gida bambote bele gida Albertine na bambote na yo vraiment gida zwa bambote na yo bele na pesi yo bambote na pesi bana mambo enoso bolandaka Mimi Selunga bambote na bino. En tout cas bandeko nanga toza awa lelo tokosola na mama na biso Yvonne o paza na chaîne na ye mopepe lukoki. En tout cas bo hésiter te bo s'abonner na chaîne ya mama na biso mopepe lukoki. Toza wana ka pona kopesa na implice pona kotelemisana soki moninga za atelemisi moninga te nani akotelemisa moninga. Biso bafrike tozaka toujours mitema mabe yo batelemisaki yo koninga kotelemisa moninga to kokuta moninga kwe yo tiki ya kwe ya kaka eza kitoko te yango bamboka na biso ezokende liboso te. Me wana eza teme na nga te na mokola lelo. Teme na nga na mokola lelo bandeko na nga ezali tosunga bandeko na biso oyo bakwei. Bandeko na biso bakwei eza banani tozo mona réseaux sociaux dans 2 jours awa déjà dans 2 jours passés déjà awa obe 3 jours réseaux sociaux eningani réseaux sociaux eye mabe nini na likambo ya ndeko na biso Ariashu mwasi ya papa Lema na mama na biso Annabelle na papa na biso Dedo. Donc en tout cas bandeko nanga likambo oyo epesi pasi pe mawa vraiment likambo oyo epesi pasi pe mawa babiso o lokola ba Mimi Selunga toza wana pona ko conseiller toyaka kaka wana soki likambo ekwei. En tout cas bandeko toyaka pona ko tsaka mutonga te toyaka pona ko condamner te chaîne Mimi Selunga yaka pona ko condamner te na yaka pona koloba ba vérité na yaka pona ko tia batu na place kozongisa batu na place ya mabeto tika me na yaka pona ko chuba mutonga te parce que nga moko pe naza na mai na makila nga moko pe naza mutu na ya masumu nga moko pe na kweyaka oye koyela nga pe lobi na yebi te.
yango na nzela wana Mimi Selunga asengaka na nzambe toyaka kojijaka te, toyaka kotaka kotubaka baninga banzete na bamitonga na motema te, paske biso moko pe toza batu, toza pe na baproblème na biso na bafamille, na bamabala, na bamakambo ebele toza basantu te bandeko na nga. Yango na oyo ekweli bandeko na biso, nga Mimi Selunga na sepelaki kopartage yango na ndeko na ngai Mupepelu Koki TV. Ye wana ndeko, donc ye wana ndeko na monaki to meka ko partager na ye vraiment lisolo oyo, mais ndeko na biso akokota na ye kala te to kosolola na ye, mais oyo ya mukenga na lingi na loba na makambu oyo ya ndeko na biso ekweli bango, na kobanda nanu na mama Ariane, na kobanda na mama Ariashu. Pamba te mokili foto respectaka batu, mutu nyonso ezobonga, mutu nyonso aza na ba respect na ye. Po toza awa, toza banyama te, toza quand même batu. Mais po yo mutu ba respecte yo, ezosenga ba respect eute pai na yo moko. Ndenge ka na lobaka nga ndeko na bino Mimi Selunga, soki na mipesi respecte, mingi balobaka libala epesaka mutu valeur, libala epesaka mutu respect, eza bongo bandeko na nga. Eza bongo na koyeko contradire mutu te, mais respect so totali malamu vraiment eutaka na yo moko. Respect fo euta na yo moko, koyeko zala na mobali, okoyeko za mwasi ya libala, okoyeko zala na bomengo, okoyeko zala na nyonso ya mokili oyo bandeko na nga. Soki oza na yo na ba mipesaka respecte, soki oyebi ko se respecte te, même oza na mobali aza na bambongo ndeko na nga, nyonso wana ekozala pamba, ba respect na yo ekokende, ba respect na yo mutu akoyeba kopeso ba respect na yo te. Donc biso moko foto yeba komipesa valeur wana etake mutu na kati ya batu, po na kati ya mokili onde tozaka boye, mutu nyonso aza na valeur na ye, mutu nyonso ozala mobola, ozala riche, ozala nani, mutu nyonso, ozala mokie, ozala munene, ozala mokuse, ozala mulai, na mokili oyo eza na mutu aleki mutu te, eza na mutu aleki mutu te. Ozala soki nani mokili oyo, biso nyonso toza important na miso ya Nzambe, biso nyonso toza batu na miso ya Nzambe, parce que Nzambe nde apesi biso vraiment kibomoto oyo ezaki tosalami, abengi biso toza ba image na ye, asali biso na image na ye bandeko. Comment expliquer yo mutu Nzambe asali na image na yo, omilongola na yo na image ya Nzambe, bakoma kombutsa yo lokwa na image ya banyama, batu nyonso banda kolobela kombo na yo, batu nyonso banda kofinga yo, toboyi te. Oye finga makande biso batamukili tolobaka toujours ke manga soke telite bakotala kayango te, ke batala babwaka kaka misu na manga ya kotela, eza bongo bandeko. Me tokeba manga mosu pe tela, me soke eza ya kopola, batu se bamoni yango ke eza nango ya kotela, me tel meza ya kopola, mutu moko te akobukaka yango, ekopolela kaka wana na kati na likolo ya nzete. Yango na lolenge wana mama nanga Ariashu ndeko na ngai, na yebite yo nanga nani aza mokolo, swati nga na koza mokolo na age, swati yo koza mokolo, swati to koza age moko, awa mwana moke azate. Balobi tango mutu sabimisi moto na mokili, azali so mwana moke te, ndeko na nga na kobande pai na yo boy Ariashu. Mi pesa respect na yo. Zongisa respect na po batu ba zongisa respect na po batu ba respecte yo ndeko na nga, ezosenga yo moko vraiment ozongisa ngo. Retard ezate, retard ezate ndeko na nga, eza pasi pe mawa kotala ba émission, kotala ba batu nde bazolobela kombo na yo, kofinga libala na yo ndeko na nga. Toboyi te mingi onde balobaka star, po fo ba finga ka star, fo balobela ka star, fo ba finga ye ndeko na ngai. En tout cas, soki na bongo eza pasi pe mawa, tolinga komemela makambo vraiment bongo te. Toza batu kande nazoloba, mutu nyonso azosenga azala na ba respect na ye, mutu nyonso ezosenga azala na ba valeur na ye ndeko na ngai. Mi pesa valeur, réseaux sociaux komaka kombo na yo, oya loba bwepo na yo, oya benga yo ndoki, oya benga yo boye, okoma olela oleka na émission olela.
esopa yo ndeko bato ebele baseka yo oleli mpona boye na boye mpona kikamarade ndeko na nga pasi na yo yo moko moto koyeba yango eloko elelisaki yo yo moko ka moto oyebi yango biso totala oyo ya koseka baseka oyo ya konzomela banzomela yo oyo mpe ya kofinga yo bafingaka yo ndeko na nga epesa yo ka mayele te ndeko ebele ya bandeko bazobenga yo bazokonseye yo nayokaka bato ebele babengaka yo deya na prive bakonseyaka yo ariashu tika bakamarade ariashu tika bakamarade bakomemela yo baproblème ndeko lokola bakamarade bamemelaka bato baproblème wi bandeko nanga kaka ndenge tozoloba wana mama ariashu mipesa valer biso toza wana mpona kokondane te toza wana te mpona kojuge en tout cas tojugeaka bato te tokondanaka bato te me tokolobaka na mokuse ndeko na nga mutu soko mipesi valer te eza na mutu moko ta kolongwa kuna na ndako ne aya kopesa valer eza na mutu moko ta kopesa valer soki yo moko mipesi valer te oza mwasi ya libala ndeko se retire na bamilie keba na bakamaradi oyo eza conseil gratuit yanga ndeko nazopesa paske biso toza bana na nzambe toyaka wana tokoki koloba te ke o etali biso te eloko soko ekwei balobi toza batu tozo conseil bapesaka yango esika oyo ekokweya soki ekwei na mabele ya malamu ekobota mbuma soki ekwei na mabele ya mabe ekobota nango mpe mbuma te donc biso toza wana kaka mpona kopesa baconseil mpona koya kocuba bato mikonga te mpona koya kotalisa te ke mabe ya mutu boye me toyaka kaka mpona kozala kotala likambo ndenge ezalaki mpe tozala na kati topesa nde conseil mpona nyonso wana soki conseil eza te ata tolobi ebele soki topesi conseil te mpona bandeko eloko moko ekochangeaka te donc eloko moko ekochangeaka te c'est pour cela faut topesa conseil na yango wana nazokotisa ndeko na ngai mopepe lukoki mama Yvonne nazokotisa ye tozozala ne na ligne tomeka kosolola nano makambo oyo ekweli bandeko na biso Annabel Dedo papa Dedo pe tosolola mpona Ariashu makambo oyo vraiment tomeka nanu kopesela yango conseil po ntango mosusu baariashu baza ebelo bakutami na basituation oyo bazwa bapart na bango ntango mosusu mpe bamama Annabel Dedo eza kaka ye te mutu akutami na makambo paske makambo esalameli bango eza makambo esalamaka bango te nde babandi makambo oyo eza makambo esalama mpe ezosalama apres bango ekosalama lisusu mpo toza na mokili ya masumu sikoyo tokonseye bango na nzela ya conseil Mimi Selunga sepeli ayamba ndeko mopepe lukoki. Bonsoir mama mopepe lukoki. Bonsoir maman Mimi Selunga, bonsoir na balandi ya Mimi Selunga TV nyonso. Oui, bonsoir. Esika bokutani ezanga yanga ya bino ndeko mama mopepe lukoki TV yango toloba na bino bokota na Mimi Selunga TV bosabone massivement po awa tozolobela kombo ya Yesu tozotombola kombo ya Nzambe na bomoyo. Biso toyaka po tobaka mutu na ikulusu te po Yesu Masiya si babaka ene ikulusu po na biso do biso tozolaka kocha Pierre na biso atanke bana na Nzambe. Merci maman Nazali. Si maman nanga merci beaucoup en tout cas Nzamba pambola yo na sepe ko yamba yo na émission na ngai na meseni na sepe foma ko yamba yo na émission ya ndeko na yo Mimi Selunga tikete Nzamba pambola yo na tana yo oyo opesi ndeko na yo soki opesi nga tawana mama eza kepo yo pe osepeli to conseiller to pesa implice na biso na makambo oyo ekweli bandeko oya koyoka ayoki conseil balobi bazwaka soki pomoni kozwa te obwaki kaka yo parce que Bible lobi na biso fimbu ebongi na mokongo ya zoba eza nani toye pona kobenga batu bazoba te mais tozopesa ka ba parabole parce que ye moko yeme na biso Yesu Masiya atikela biso ba parabole donc soko oza mutu ya mayele okozwa yango soki poza na mutu ke ozomona ka makambo ndenge ozomonela yango okokoka pe kozwa eloko te mama mopepe lukoki nakobanda nanu boye mama na ngai. Et si au PC de ba salutation na yo merci beaucoup.
pe na bobosana te bandeko bosabone bosabone na chaîne na biso se nalobaki na ebandeli bosabone na chaîne na biso ya mama mopepe lukoki tv wana mopepa sika ntuka bosabone mwasi ya bato ya papa leader claude bobosana te bosabone bokende kuna bandeko balobi soki otombolinga te nani akotombolanga donc toza na mokili toboyi te lelo tokoma na biso na mokili ya mabe ya masumu okwei batiki yo me bible ezopekisa biso eloko wana bible elobi soki moninga akwei tombola ye lobaki azala na ezoba ye moko acomprendre te donc biso toza wana mpona totombolana mama mopepe lukoki question nange eza boye na makambo nyonso oyo ekweli ndeko na biso tobanda nano na ndeko Ariashu banda toyeba ye na nini na bareseau sociaux azalaki na bateatre normalement nga vraimen ntango azali na bateatre nayebaki ye vraimen te mpona tika kotala bateatre mwa kala me nayaki koyeba ye vraimen mingi ntango akomi koleka na mwa moke ba émission après na ntango libala na ye esalamaki mama siko ntango libala na ye esalamaki esepelisaki bato ebele oyo mpe bayokelaki motema mabe baza mpo mokili etambolaka bongo moto nyonso ta osepela na lipamboli ya moto me ngai vraimen nasepela na lipamboli ya ndeko abala mobali na ye ya bien nzambe alola mpe asala ye ndenge kaka asala ye wana ndenge biso nyonso toyebeli histoire ya libala na ye yango te toyei koloba awa me sikoyo kotala ndeko na biso toujours ba problème na réseaux sociaux toujours ba problème na réseaux sociaux aute kozana ba problème kalate awa apa nano ba problème oya aute kozana na ndeko Rit Beauté azaki na ba problème mpe susu na Congo kuna na bandeko ebele kaka ya ba théâtre nde balobaka donc balobaka ke aza problématique aza ba misu bazobenge soit disant kutu ndoki biso tokoyi ko confirmer te po biso toyebi na biso ndenge bamona bandoki te nzambe nde mutu ayebi mitema ya bato donc na sansi wana mama mopepe to conseil ni tokoyi kopesa ndeko na biso mpona ndenge bazolobelaka ye mabe ba vie na ye eza pena donc détaillé penza na kati ya réseaux sociaux na makambo ya santé na ye donc makambo eza tellement ebele ya salité ya mabe vraiment ba misusu bazofinga voir même na mobali na ye respect na bango nyonso eke na mai sikoyo mama mopepe na ngai okoki kopesa ndeko na biso Ariashu conseil nini? Nzambe mama miminga na sepeli nanu mpona koyambanga na émission po elobi nango paster moko mosusu azoteya na matanga alobi soki baponi yo quelque part seke eza ngulu moko boye eza kati na yo naza meilleur te koleka bandeko nyonso me eza ngolu ya nzambe nde aye kokota na motema noko sélectionner nga nzambe alola pambola yo mama miminga na oloba boye omoni Ariashu mokolo liboso nga nalanda interview ya Ariashu na Congo tango kaka aloba kombo na ye Ariashu Luyeye nayoka motema na ngai ete mponga moko naza famille Luyeye 100% Luyeye tant so paza mwana papa tant so aza mwana papa na bino boyeba na te faut lukoyeba motema pasi nakomaki soki naotala Ariashu na sepelaka na yeba namoni lokola mwana papa na ngai mokombusu naosola na papa na ngai bisi mwana moko boye asalaka théâtre eske yo obota libanda tabi mama te ngai te siko nayaki kosepela na Ariashu ntango namonaka libala Ariashu namoni bapara na ye alela sikoyo wi aza mwana ya papa Luyeye mosusu nga mpe naza mwana papa Luyeye mosusu me avredi nalingaka Ariashu nalingaka ye me ndeko na nga ezosala pasi makasi mama mimi kotala nano une femme mariée mama kozala mwasi ya libala tomonaki kabakata na feti oyo basalelaki Ariashu mama na kati ya buffet mama Olive Lembe azokabola biloko fale mama avanda na trône na ye mais na feti ya Ariashu mama Olive Lembe travailla est-ce que ata eloko wana ekoki kokota na motu ya Ariashu te Ariashu penza se positionner tolobi te ke azala fantar mais fale amisala mwasi moko boye ya valeur omoni mpona descendante na ye bakotanga mariage ya Ariashu ntango oetete soki mama Olive Lembe aza te Ariashu akozala lokola référence abi mwana mwasi ntango abalaka
mama Olive Lembe moto azalaka en tête ya makambo nyonso eza fierté na ye fallait amisala qualité mama mimingana lobango ngai Yvonne pena na misala qualité kotala basi oyo bazolala na église mama okotala mwana mwasi okakolene eloko te me azolala na église azwi ngolwa libala te biso oyo tolali na église te nzambe atindeli yo kaka mobali boye kaka fongoli yo mpe baporte alola mais bolamu yango nzambe apesi biso moko tozopanza yango donc mpona nga mpenza mamimi nakoloba vérité comportement réaction epiaka nga kanda moko donc namona kaka posaka moko mosusu oyo nake Belgique naluka réaction nasolola ne nano atankende nasepela na comportement na ye awuti koningisa internet na bato théâtre elongo kaka bato théâtre akufeli leki bato bafingie bato balobi bo ekomi soki riti bote baswani alelaki ti na kamera lelo oyo akomi supa mama Annabelle yango bandeko na ngai areyashu soki kolanda émission otoyebi kolanda ngo na kombo na Yesu nzamba kofungola lola émission oyo ya kokomela yo se positionner ndeko na nga mwasi libala kozala mwasi libala kozala mama ya bana eza ngolu comportement ozofiche ndeko nanga soki ozomona ngo poza star bastar ebele tomona na mokili oyo bamama bomengo ba vrai star me basala bozoba oyo bino bozosala te bozwa nano exemple ya bayaya oyo bino bokuti na théâtre soki kutu tokozwa mama bomengo te po tokolobaki mama bomengo aza deja mokolo tozwa nano exemple ya Karine Pala Karine Pala baesengo balipati babande théâtre eske bakoma na baniveau oyo bango bazokoma bo ezosala soni ndeko na nga donc otala ma comportement ya shu tokondane ye te po bible lobi tokondane te po biso mpe wana tokozala kondane tojuge ye pe te biso tozolobaka ko oyo tozomona oyo azosala oui tozoconseille kaka areyashu atanke ndeko na biso ya mwasi aza soki mama leki ya bana na biso akozwa mpe tata mwasi ya bana na biso yango biso tozoteya ye areyashu nzambe asunga yo oyoka émission ondeko na ngai succès esilaka bote mpe esilaka bote kaka tomonaka bote biso bao lelo soki otali foto ya mariage na ngai olobi mpe mamu pepe oyo yo me lelo oyo kolala kolamuka tozopusana bote mpe ezodimine nango eza mpe ndenge moko na succès lelo internet lobi mpe internet mesele youtube soka kokanga ndako na ye mpe akangi yango tokosuka wapi ezosala pasi mama mimi pasi na motema donc makambo ekomi soki ozoyoka ngo soki oza mpenza mwana nzambe solo okoyoka ngo mpenza mpe okotala baémission ngo na loboko na litama eza normal te ndeko na ngai oui mama mopepe nayoki yo na bokebi nyonso eza normal te ndeko Ariashu ozoka ndenge ndeko na biso mama mopepe azoteya yo en tout cas ndeko na ngai luka obongisa toza wana kaka mpona kotelemisana soki moninga kwei totelemisana ndeko Ariashu luka ochange biso nyonso toza bagene toza okoloba ke bongo nakanga sikoyo nakanga sikoyo chaîne na nga non moto apekisi osala makambo ya réseaux sociaux azati biso nyonso toza na ba réseaux sociaux ndeko na nga toza wana malgré eza pe na bato ebele o bazaka na bango ka contre ka bato balingaka bato basalaka eloko te donc ofongoli chaîne na yo mais eza na bato pe o baza contre baza na bango mais etake toyaka pona koluka kobakisa implice kolongola te na misala baninga me tozobakisa surtout na makambo nzambe babi elange ezali monene me basali baza moke yango biso toponi nzela ya nkolo Yesu Masiya na nzela ya baconseil toya kotelemisa bato oyo bazolala toya kotelemisa bato baza ya kokweya ndeko na ngai mama mopepe yango wana nalingi natuna lisusu siko mpona papa na biso comportement ya papa na biso te tokena na mama Ariashu mpona ndenge amemela asalaka makambo na ye na ba réseaux sociaux yo koyeko conseiller nini akanga réseaux sociaux ali mwana no mwandambu ou a continuer na ye me asala makambo pe nanu oyo ezake ya ye moko na ndenge oyo ezake makambo ya normal okoyeko conseiller ndeni
merci mama mimi nga na koconseille kaka ya shu omoni basheni oyo tofongoli eza privé mutu nana sinelango fetaki ya umbe fifte teteke mutu fo azala kaka wana oblige mutu aza na contrat teke ya libela na youtube aza te donc biso na alima tolobaka yango eza lokola hobbies donc youtube eza lokola eloko moko boye osalaka apres makambo na yo nyonso donc na français na koko explique yango dongo mpe biso na alima tobenga yango eza hobbies na ngai eza areaction na minute mama ou akoki kokanga pe youtube pe apemi na ye ape akangi youtube na ete mais après misi yango ye mais azala susu popularité ya ba blessé ya ko blessé batu omoni aza na ye na chaîne na ye mais azotia siko makambo moko boye oyo kozala batu pe baloba areaction bana ya mama na belle areaction a changer po balobi ke conséquence ekorijaka mie ke conseil ozomona nga nakoki kopesa mama mimi ta mosusu après avoir kosolola kokupulane matoi maloba wana ekoti na ngo bafinga oyo bazokofinga ye na youtube na ya batu papa lema soki lema kombo na ye ezalaka bakomi kofinga ye na nde bazofinga ye nde bazofinga na makambo ya sante na ye bimi atikala na re moko misusu kutu bazoloba azela re wana akokufa azela re wana soki ebebi en tout cas ezopesa pasi ezopesa vraiment pasi makasi ezopesa pasi po bato tofungolelaka mpe bato porte po baloba ozomona soki bien sûr akoki kozala na re moko tomona mpe bato motu mpe aza na re moko mpe avivre na ye mpe longtemps soki ye moko abetaki lisolo te katikala na re moko eske mbele makambo bazobelela yango na youtube vraiment bato bazobelela re na ye moko wana etikali ye yebi mitema na bango vraiment soki ngana oyo tozoloba boye toza bana nzambe tokosala reaction eloko te me baoyo mosusu toyebi bango en plus likambo ya diagnostic ya sante ya moto ezalaka privé ezalaka eloko moko te ke oza na maladi mosongolo yo moko ya kobeta ngo ya kolobake balongola yo boye non ozomona toboyi te témoignage ezalaka me na témoignage yango koyeba mpe koloba eloko nini oyo ezake deja balongola yo yango okoki koya kodetaye yango te fo pesaka nzambe merci abatelaki nga na opération nalekaki boye na boye en tout cas nzambe abikisaki nga me badetail mosusu apesa yango te ozomona donc nga na koyebisa kaka reaction aza ndeko na nga mwasi po makila ezotambola kati na mopepe lukoki ya makila wana ya Congo badesina jaune bleu wana yango kaka peza kati na reaction quand même ye azalaka 50 aza kaka ndeko na ngai ozomona biso tokopesa conseil ya tanke mwana mboka reaction a changé façon d'être na ye façon ya kotambola na ye en plus azala pe na miso ya aigle ya kotala kamaradi nini oyo kozala na ye kamaradi nini po kozala na ye te po garde pe dignité ya ndako na ye sikoyo oloba na mama solo osisa no donc yango biso tozoloba na reaction ami la modèle a reaction toyebaki ya théâtre soki akokaki kosaisir grâce wana te ya star ya théâtre toye koyebela eke areaction aza mwasi ya libala akomata na amipesa valeur ata mwasi ya libala ta mosusu yango moto ekopesa ye kimia soki akokaki kogere succès ya théâtre te agere ata succès ya libala po evandisa ye kimia yango wana pena intervention nanga mama tuna na yo tozaba oui intervention ya mama na biso mopepe lukoki bandeko bozolanda yango vraiment bien ndeko na biso ndenge azoloba azopesa ndeko na biso areaction conseil ya malamu ndeko na biso areaction na nyonso oyo tozoloba ndeko en tout cas fo okeba makasi soki olingi libala na olingi mpe bana na yo mikebisa vraiment makasi meka nano kochange meka kochange mpo na réseaux sociaux nayebisi na tuni ndeko na nga alobi yakoki kopesa conseil me ta mosusu mpo kolanda no yango te wi biso nyonso toloba kaka ta mosusu mpo kolanda na yo yango te okolioka na yo mpe baconseil ome okosalela na yo yango te eza problème te me bible elobi na biso malamu olakisa moninga
ke obomba maye kaka boye loko yo yebi yo lakisi te so moninga ke kokwea na libulu wana baoloba nini ke eza yo lisumu wana pe boke kopartage yango ensemble parce que yo yebaki me otiki na lolenge wana biso toye vraiment pona komeka kotalisa ndeko oboti bana na yo oza eske na poto oyo ndenge yo lobaki ke mutu nyonso azaka na mutu to boyi te mutu nyonso azaka na mutu mama na ngai mopepe lukoki mutu nyonso azalaka na mutu kaka foza kaka na mutu me pona kozala na mutu to pe toyebi ke topesaka pe mwa ta moko ya koyebana meme na kimwasi na mobali ezaka te ke mobali alingi oka lelo lobi vala moko topesa na kata ya koyebana nanu o biso na Deutschland tobi kennenlernen boyebana nanu fo boyebana oyo ya ndeko na biso siko tozokota na mitie na bango nde basala mitie na bango na mama na biso Annabelle Dedo ndeko balobi ke bayebana soi dizaka na ba réseaux sociaux baumeli pe mukie kaka boye na ba problème oyo nyonso eye mama mopepe na ngai ndeko na ngai yaya na ngai mama na ngai okoki kopesa batu conseil nini na ye moko pe Ariashu na ba amitié oyo tozosala surtout na ba réseaux sociaux toyebani te mbala moko to komi soki ndenge nini lokola to ibute sika moko obe to botama libumu moko bokomi tala sikoyo makambo oyo auti komema oyo memisi ngambu oyo batu nyonso bazobelela yeke Ariashu abomi libala ya batu mama na ngai mopepe lukoki pona ngai soki batu bazoloba ke Ariashu abomi libala ya batu eza selomba audio eza selo ba audio oyo biso nyonso ekomi na matoi na biso ya koyoka ndeko ndenge ye moko azokoloba na ba audio bazobenga papa wana pe ya Congo mama na ngai sikoyo pana yo okoyi koloba conseil nini okoyi kopesa vraiment na ndeko na biso Ariashu na makambo ya ba camarade po lelo oye yeli ekomeli eboye na ba réseaux sociaux ezokomeleka makambo ya ba camarade kaka ya ba camarade ya wana nde ezomemisa ye ngambo okoyi kopesa ye conseil nini po na vie ya ba camarade se tolobi ya ba réseaux sociaux sikoyo tokota nanu na vie na ye ya ba camarade ndenga memelaki camaraderie na ye akoki kosala ndenge nini mama mimi ngana oyebisana no Ariashu omoni réseaux sociaux oyo mama mimi eza bien makasi soki yo moko otamboli bien réseaux sociaux eza kitoko mais soki otamboli na yango na vuluba nde place okomona penza ke réseaux sociaux eza mabe ngana kopesa kaka Ariashu conseil ko eza te ke mutu nyonso yo koyeba na réseaux sociaux fo yebisa ye vie privée na yo eza te ke mutu nyonso yo koyeba na réseaux sociaux oyo bosali neki camarade soki kaka bolieni kaka loso na pundu mokolo moko ozwi makambo nyonso ya ndako na yo ontalele mutu ozobosana ke mutu aza kaka mutu te nde nzambe azala nano na discrétion Ariashu azala na discrétion makasi mama mimi omoni camarade po alelisa yo okolela olembi mutu pa kopangusa ma ya misu akozala na ye surtout na moya lelo bakamarade ya lelo nde makambo bakamarade ya lelo babotolo mobali mabe bakoselo makambo mabe donc eza vraiment na yebisaka bato mama mimi omoni saki ya zoba batiaka ngo loboko mbala moko Ariashu kala ta uteki kolela awa nazongela na France yango ta mutu ndeko moko akoyoka nde na lubata mais ndenge alelaki bongo soki bana basi mosusu oyo bamilingaka to oyo babangaka makambo Ariashu mbela ye kobima susu teka na ministre okaka babanda kolobela ye nga conseil na kopesa pa Ariashu ata la camarade nini ya kozala na en plus age pe ya ba camarade mama eponaka yo oza na 30 ans oza na camarade ta mosusu ya 52 ans 22 ans différence kasi ya yebi pende ebele koleka yo soki ba camarade wana bamikolo bayebi ebele te seke Ariashu aza na mayele moko boye ya mabe ebombami nsima na ye yango azalaka na ba camarade wana bamikolo po amanipule bango na vie réelle nalobi te kaza na misala mabe po bato mosusu
bakoya komultiplie yango na ndenge na bango nalobi te ka réaction aza na misala mabe mayele mabe eza lokola mutu ayebi makambo ebele wana babenga yango mayele mabe okoki kozala yo oza mwana moke tomonaka yango mpe ata mpe na bakartier mpe omona mwana moke me ayebi makambo ebele koleka kutu yo mokolo oyebi yango donc ntango mosusu réaction aza genre ya bato ya bongo oyo bayebaka makambo ebele ayebi makambo ebele koleka bato oyo atambolaka na bango yango wana mpo soki na vie réelle mpenza réaction normalement fala azala na kimia avanda kaka azala ye na mobali neka na bana na ye asala mpe na novi moko ya sika eza mpasi mingi ndeko na ngai ezolelisa ezosala na mpasi na mawa nayebi te mama na bango na kongo kuna soki azozwila basango yango ndenge nini nayebi na ngai te mama eza mpasi vraiment eza pasi ndeka tozoloba en tout cas makambo ezopesa pasi po meme nga moko na ekamwisa nga makasi ntango namoni ntango mikwana baswanaki na Riti Beauté amekaki kosala mwa bamakambo ndenge mama Anabel azalaki mpa na ye bazosala sa bavideo na bango apres aki kobunga mwa moke nga bia aseke ntango mosusu bakonseye ye kwa obe mobali atelemeli me diku kaka boye ntango tomoni dimanche wana ye koannonce soki samedi wana bazolia pondu na bango na ndeko Anabel apres dimanche toyoka boye makambo lundi boye pan dimanche bakangisi photo bauti soki eglise lundi nango mbala moko toyoka boye kuna makambo ekwei ekamwisaki voa meme nga sikoyo eloko mosusu na naloba mama mopepe pona likamba ba prophète parce que prophète pe oya bango kombo ebimi wana ke prophète lisusu likambo na prophète na ba mabala ya batu makamba ba prophète pe to lembi to komi ko lemba pe bino esi to lembi ba prophète bozo bebisa makambo bo tene biso regete soki eza bongo te eza problème te biso tozalaka na kati mais soki vraiment eza bongo oyo mokili bato bazoloba ke prophète pe ba prophétie na ye boye mama na ngai toloba ngo ndenge nini likambo oyo soki tolobi nanu totsana likambo ya prophète entre parenthèses tokokota yango mais tokende siko na ngambu ya ndeko na biso ya papa Lema nanu conseil nini okoki kopesa ndeko Lema etake mobali ya Ariashu pona mwasi na ye na ndenge baye moko pe papa bazofinga ye vraiment ki aza mobali azoba parce que ezalaka nango mama mopepe na bolingo soki bato bali misusu ezaka manipulation misusu ezaka manipulation te mususu eza ndenge bato bazomemela bolingo na bango eza na bato ebele pe babenga pe bamibali ya baninga pe bazoba po nini bazaka bien na basi na bango po nini mobali azaka po mwasi na ye na makambo nyonso ekokwela bango mobali bayoka nanu te ke atonga mwasi na ye mpo na mokili toza makambo ebele soki mobali na azotonga yo na libanda azosabola yo bato babeta maboko bato basepelaka kutu mobali ne moko mtaki koloba mwasi ne moko kutu mtalobaki makambo oyo ozomona ndeti ya mama Anabel ndenge peli moto boye eza pona nini ye moko abimisi makambo na bango ndenge ye mabe boye en tout cas yangwane sali bongo sikoyo ndeti batu mususu ezaka pe na mokito za na mitema ndenge na ndenge batu mususu basepelaka batu bazala bien mais batu mususu basepela pe ba couple baninge ezala malamu te surtout se bamoni bino bozalaka boswanaka te bozalaka na bino bose domina bobinde bovivaka na bino mingi bazalaka na posa bayoka kuna likambo ekwei soki na likambo ekwei te matoi na bango ezaka ya kofongwama bajar ya bamibali lokola bapapa Lema soit ya kozala nde bato bazoba kozala zoba soit pe pona nga na kobenge peta musu pe zoba te parce que bolingo eza bolingo mais sikoyo conseil pe kaka za wana pe ka ye pe ka photo conseiller ye parce que balobi soki déjà moi sino balobeli une fois deux fois trois fois et comme déjà belé siko na esika wana mama mopepo ko yeko pesa papa na biso Lema conseil nini pona makambo ezokomelaka mwasi na ye ngala pesa papa Lema conseil boye Bible lobi na biso celui qui trouve le bonheur. Mais la minute oyo papa Lema donc moko soki elelaka na miso ya shute ta musu na douche place azalaka
akolela na kati ya douche akolela pe na nzela mosala akolela pe na toilette bino bokanisa moto azosala babesoin na ye me azolela nga na kopesaka conseil pa ya papa Lema azala penza mobali moko boye penza azala na bobikidiki pe azala na asimba penza bato ya komandema na maboko na ye mpo na Ariachu ta mosusu Ariachu na libota na ye azwaki edikasio ya lesale mpona ye moko mobali ta mosusu makambo yango ekochange po bato mosusu na balive eza na bandeko mosusu na jwana na sekaki kutu balobi papa Mike alata jipi normalement vraiment bamisu bazokoma na bacommentaire ndenge aza wana afalaza mobali moko vraiment ye mwasi ndenge asalaka balive wana po tomone vraiment ke atielake balwa aya kobete fimbu pene liboso ya live mama mopepe koloba ngo ndenge nini babeta ndeko Ariachu ye don ye pene ezosenga faza fimbu liboso ya live po bato bamona pe po bato bazondima te keta mosu mobali ne akonseyaka ye po bato bandima eske fo pene ntango asaka balive wana pe papa Mike ayeli ye sentir abandi konguma ye yango obe asala ndeni poto comprendre pete trop c'est trop nguma ye liboso ya live te poso ke ngumi ye taka biso ka bato tokofunda na mbila papa Lema bakangi kasi yango makambo biso bato tolingaka te soki oyo bato bayebi na bango nde bovivaka te mobali na yo esika silikilaka yo bamonaka te esika lobelako bayeba baloba bamonaka te eza na bato mosusu mwasi aza na eteti ozomona mwasi aza na eteti me mobali pa azomona ke si toforme deja wana nazoba teke papa Lema nazoloba na sensi ya bamabala mosusu ozomona po nayebi te soki eza na mwasi moko atindaka mobali nesala mabe wana pene oza mwasi mabe soki pe eza pe na mobali moko atindaka mwasi mobali na ye peke mobali moko atinda pe mwasi ne mama salango wana pene boza mabe makasi en tout cas wana vraiment likam na bino nayebi te boza vraiment mabe mais soki vraiment mobali abengami mobali obe mwasi abengami mobali topesanaka baconseil malgré bamisu bamonaka soki boza bon moko ndetike mobali apesako conseil te fale kaka bosala makambo moko oyo ekosepelisa bato libanda oleke bino moko bomisepelisa po bato ebele balingaka libalo eza malamu ekufa kaka obe kota na baproblème po bango babeta maboko pourtant bosala pe bato eloko te bon sikoyo na sansi wana sikoyo eza na bamakambo ta mosusu Ariachu ayokaka na ye te mobali aloba ayokaka te sikoyo bato bakomi kobenga mobali na ye zoba bato bakomi kobenga mobali na ye zoba sikoyo na sansi wana ye papa wana sala ndeni ye papa Lema ye te mutafutaki tika Ariachu ayelaki poto mama di mama mutafutaki tike bon asolola kaka na mama di mama azongisena na Afrique ta mosusu mwa 2 ans akende kobakisa éducation ya kimwasi ya libala pa bapara na ye bon oui po esalemaka mama Mimi soki mwasi azoyoka te aza bien éduqué te okozongise na famille na ye baredike ye bien po mobali ya bato pa ezala na stress te ozomona mpo mwana mobali wana vouloir ou pas mama na minute oyo papa Lema wana aza pe na stress po kombo na ye ezotangama nepote koma ezotangama kombo na bango ezotangama na ye batangaka kombo na bango ezotangama vraiment makasi na makambo kuti ya mama Annabel Dedo na koloba ngo vraiment ebele te eza kaka na kotala ngo mwa moke na ndenge ya spiritualité vraiment likamana tokomeka kolobela ngo me mingi tokozana biso vraiment kote na ye mingi te parce que bango moko po na ngai na moni ke bayebi ba problème na bango baza na ba problème na bango pe bayebi ba problème na bango eza ndeke bango moko donc bayebi oyo eza na kati na parce que ye mama Annabel aza mwana moke te a mokolo makasi aza vraiment mokolo makasi donc soka lingi libalo be lingi libala te wana etali biso te me biso kaka ndenge tomona ke aza mosali na Nzambe azoyembela Nzambe ekoki pe kozala pe mutu omoni na kati ya na ozomwa moke pa ya mama Annabel na conseiller moi moke be na loba moi moke point de vue nanga parce que mutu no saza na ye na droit ya kosala nini émission pe ya kopesa point de vue na ye na makambo ezoleka na ba réseaux sociaux biso nyonso toza na droit ya kosala émission pe ya kopesa ba point de vue na biso ezo dépendre na mutu nini oyo okomemela bandeko po edifie pe bandeko siko pona ngai na likambo ya mama Annabel mama na ngai
na koloba ngo ke omoni libala nyonso eza na bakomba mabala oyo eza na bakomba makasi nga naloba yango eza na eloko te oyo diable abundisaka koleka libala eza te soki loba vraiment ke libala na bino eza nango ka soki ndenge nini ya koforce mais soki eza libala vraiment oyo nzambe aza kati na bino meme bakoswana ezali bamakambo ebele ezalaka nango mais oyo eza ke bose maîtriza bozomeka na mpenza kose supporte mama en tout cas libala eza kitoko libala ezaka kitoko makasi nga naloba yango libala eza bien soki bomipesi na nzambe azosunga bino libala nyonso boasocie yango na nzambe vraiment ya solo ezaka malamu mais sikoyo na wana mpe monguna asepelaka te ntango bato bazoyokana parce que soki totali yango na bible elobi na biso na Matthieu moyibi ayaka kaka koyiba aye koyiba adétruit abomi après akei koboma wana eza na basansi ebele lelo tozomona badivorce mama ezosalama na balolenge ya modeli na modeli mutu mususu akanaki divorce te esika mususu ndenge bato bazofinga mama Anabelle aza zoba mama likambo soki nano ekomeli yo te okoyeba kilo nango te eloko soki eyeli yo to koyeba kilo nango te kota na vale ya baka po yeba koyoka kaka vale ya baka na saonde ndeko na so mari misamo ayemba mama oko comprendre bapasi pe minyoko te fokota ngai na koyeko beta tolo te na makamba libala na lobango nzambe nde abatelaka biso nzamba po yokoki koloba ke ndenge tolataka pete wana na pasi pe na bisengo tiliwe kokabola biso mama me lokola toza na mokili ya komba toza na mokili oyo surtout bana na nzambo tomipesaka tomibengaka oyebi kaka danger na biso ezaka de anini ntango deja oza na kashe moko ya mwana na nzambe ntango deja oza na kashe etake mwana na nzambe balumba yo yango pena na nini na yo na mbunzu na yo penako nzambe alumba yo yango abeta yo kashe wana tozambo ya ye esika bitumba bana na nzambe ezalaka mama Anabelle loba azala oyo nyonso bato bazoloba pona ye nga naza katikati loba azala oyo nyonso bato bazofinga oyo nyonso bato bazoloba pe na ndenge toyoki ba audio nga esalingaka mabe makasi ndenge nayoki ba audio wana ye moko esika ekwesi epa na ngai ndenge azokomaltraite mobali na kofinga na ndenge akendaki kobenga ex na ye po basololaka pona nini selon ya lobi ke pona mobali abimisa verite oyo ayebi pona nga namonaki deja ngo asalaki pena mabe yango bato bazokondane ye po normalement soko oza na baproblème no na ndako na yo baproblème wana ezali ex na ye te baproblème wana eza te kakangaki mobali ne na ex yo bebo eza likambo ya mwana na yo eza likambo ya famille na yo kome explique yo okende kobenga ex na yo abanda koyembela oyo oza mosali na nzambe azoyembela mpe banzembo bafali bobombi mpe na baaudio na bino donc omoni esika ndeko na biso Anabelle akwei yango wana selo analyse na nga esika ekweyisi ye makasi yango wana mais soki tolandi yango soko na bonzambe soki asalelaka nzambe ya solo ayeba yango ke eza bitumba diable ayaka mpona kohumilie bato diable ayaka mpona kohumilie bato mutu nyonso ntango abalaka loboza na betension ya mabe soko ozali na betension ya mabe te mutu nyonso alobaka ndenge nazwi mobali nango mpe nazwi mwasi na nga eza mpo tofanda ti nzambe akokabola biso ndeka tolobaka likolo altar wana toolata bapete ezalaka comme ça ezalaka na mutu moko te vraiment oyo alobaka kenga nde na obala boye après 2 à 3 ans libala yango ekufa soki eza bongo olobaka bongo seke oza na kindoki oyo boza na bamakambo na yo moko libala ya profit pe po ezali mokili oyo na makambo nyonso ya mabe ezosalama na mokili mutu mosusu mpo babalani mpo na bolingo te me babalani na bango kaka mpo na intere do babolingo yango toloba bolingo me eza na basorti ebele ya bolingo na sansi wana nga nayengaki naloba likambo ya mama Anabelle soki aza mosali na nzambe ya solo ayembelaka nzambe ya solo en tout cas oyo eza bitumba ekwei na ndako na ye eza vraiment bitumba ekwei tokoki kopesa faute tout comme mpe tokoki kopesa faute te parce que likambo ntango eyaka etake toza kaka bato meme osimbaka bible banda ntongo ti butu ere moko tozangaka maîtrise
sito likambo esua kesui yo pende zio na motema mama babi likambo ezo pasi ezo na likolo mageni nyonso ekenda na motema mais ezwa yo na likolo omona ngo bezio na liboko koyi kopupula mais ezwa yo na motema mama motema ezali deja ntango bato donc eloko eza na kati ya bana na yo obe na kati ya ndako nobe na kati na moko wana eza pena babiloko ke ezwi yo na motema mama mopepe ozomona donc lobanga nazoba azala mosali na nzambe ya lokuta nzambe ntango mosusu afrape ye makambo na ye mais soki aza mosali na nzambe nde ye moko alobaka aza mosali na nzambe ya solo abondelaka nzambe ya solo ayembelaka nzambe ya solo mpo bamakambo oyo nyonso tozoyoka barime kuta aza boye aza moto mobulu banda kongo asala boye mama makambo mosusu mpe eza ekoza ya solo makambo mosusu mpe ekoza mpe lokuta tokoki kokonfirme eloko te mpo mokili mpe soki diable alingi ahumilie mwana na nzambe yesu kutu tomona babenga ye moyibi yesu mwana na nzambe oyo tozovivre na mokili mpo na ye ayaki kokufela biso yango yo nanga toya na bomoi yango lelo tozobenga tozomona toya na bana toya na mibali na biso mama na ngai sikoyo yesu wana akufelaki biso azalaki ne na lisumu te me bakoselaki ye makambo babetaki ye babomaki ye eza na makambo mosusu mama ozoyebela yango motuna makolo te me bapoti yo yango ka ndenge oyo moko olobaka eza na makambo mosusu ko olataka taille s me balatisi yo soki combien de x ya XXL ozomona elekeli na mayele na yo elekeli yo donc meme na bakindoki bato mosusu bazobengama bakindoki bayebi yango ata te couleur nini ezali misusu pena baza bandoki ya solo me mosusu mpo baimilie yo mpo bakitisa yo babambi yo pena kombo ya ndoki babambi yo pena bamakambo oyo oza nango te mpo bazomona nini bazomona etwali oyo nzambe atia kati na yo balingi babebisa yango me ngai mpo na nga va mama mopepe opesa conseil epai ya mama Annabelle tokokota na badetail ya makambo na bango ebimi wana te parceke mokili momibe eyoki yango tomoni yango eza makambo ya mabe oyo ezopesa mpenza kilo kutu va meme mpo na toloba babiloko wana soki mobali na ye asalaki yango nyonso wana eza misala ya diable soki basalaki yango te ye mwasi akosi makambo mpona bana obeba nde bato baba mpona mokanda ayeba yango kanda ya nzambe kozala likolo na ye kanda ya nzambe kozala likolo na ye balobi loba solo ekangola yo bato bakoselaka bato makambo mama mopepe bayeba yango makambo oyo bakosa kozoloba makambo oyebi te ozoloba makambo oza na bepreve te biso nyonso un jour tokosamba na miso na nzambe tokosamba nzambe tokolekana esambiselo sito eloko ya kokonfirme me osolola wana motu te moto aloba na yo te yo ozokonfirme eza dangereux tokeba na biloko wana mpo na ngai mama Annabelle Dedo avant mama na nga mopepe oloba eloko na koyi koloba kaka soki aza mosali na nzambe ya solo atelema mai soki se ekwei bakoki kolokota yango lisusu te me eloko moko pe te eza na retard tomonaki Lazare akufaki asalaki soki combien de jours soki mikolo misato ti bakende kobenga Yesu soki deuxième jour asaki wana Yesu ayaki bato babi apesi solo me Yesu ayaki asekwisaki ye eza na makambo nyonso meme ekufaki soki nzambe alobi kosekwisa donc mama Annabelle eloko ekomeli nga nakoki koseka yango te nakoki kobetela yango maboko te nazoloba ke azwi ndako na ye boye mama toza awa biso nyonso toyebi te nini oyo lobi ezozela biso toyebi te makambo ya bato toyebaka ndenge nini ya tozaka bajiji te tozalaka na kati toyebaka kojijaka makambo na ndenge ya malamu point de vue na biso moko tokebaka na makambo tolobaka parce que yo moko toza na mokili toza mokili ya makambo mokili ya masumu ofandi no kaka bosali no eloko te loba inosbi na pete ka bayeli o likambo babambi yo yango ozoyeba te osuka nango ndenge nini oke nango ndenge nga conseil nakoki kopesa mama Annabelle
makambo ezali ya kobeba pona mobali lobeza la ka nzambe lokola restauraka mabala nzamba sunga bango nde babake mobali alingake makasi boye na ebite nzambe kaka soki eza ya bango eza nzambe mutakoki ko restaurer sur libala o ezonga ya sika mais soki eza ya bango te soki nzamba sali te kaka nde bible ezoloba na biso na psaume soki nzambe atongi ndako wana te donc moto akotonga na pamba oyo ekomeli bango eza eloko akobeta maboko te ekoki kokomela yo ekoki kokomela ngai parce que diable aza risé diable ayaka kokitisaka diable alingaka mutu pena babambi ye boye pena donc bayebaki tala humiliation ya yesu asalaki nini yesu asalaki nini bahumilie ye batika ye na lingwanda batika ye kobeta koboma na ndenge lokwa kutu do miyibi musutu bakufa ta bongo te bongo kaka mutu oyo aza babengami mwana nzambe oyo abengami mosali na nzambe ekoki kozala pe komba touti na bafami ya baprobleme mutu na mutu aza na bafami na ye toyebi te fami bakomba euti na fami euti na batamokili lelo kindoki ekoma nango kaka memi fami na o te bokutani ka bwasepeli nota koti soki nzambe abateli te pasi na bapoto o milimo eza ndenge na ndenge na benga poto pene eza lifelwa mundele poto ya kokutana na miyibi na bandoki tozosala bamitie na bato mususu abomaki fami na ye batieli ye bakubidi basangiseli nde so bazombo tolobaka bakubidi bambongo bacontribution bakimisi ya koti pe avion pe bavoyage ya bato abongo erataka te erataka te ya biso ba mususu ozoya pa mobali me erata ti nzambe ayoki mawa me ya bato mususu abonga bomi alie na kindoki ezala vraiment ta mususu kutu donc aye pepele amati pe na avion aye pepele komi ale bosali amitié ozoyeba te muto bino ozokangana naye aza nani. Donc, to faire attention na mboka oya poto, to faire attention na ba métier. Nga conseil na ngai avant maman na nga mopepe aloba. Conseil na ngai eza to faire attention na ba métier o tozo kozwa na ba Facebook, na ba réseaux sociaux, na ba YouTube par-ci par-là to keba. To keba mokili eza ya kobeba, mokili eza ya kobeba. Mokili eza ya kobeba. Ba papa pe ya lolenge oyo ya papa dedo soka sala ke eloko wana. En tout cas ba papa boluka elongi na nzambe. Boluka elongi na nzambe po a des fois ba mama bazaka ka makasi na prière. Eza na ba papa mukie baza makasi koleka ba mama na ba prière na kati ya ndako. Ya onga na mona ka mingi batu bakangaka ndako ezaka mde ba mama. Loba mama zala ndoki, loba mama zala motema mabe baza ndumba sala makamne libanda. Batu baebite me soki oza na nzamba solo mutakangaka mingi ndako na monaka ezaka mama po ba mama to meme ba papa nde baseka kabiso bino bolima omoni pe makama nzambe yango ezosunga biso loboza la ka mama moko mabe donc soki eza pe na papa dedo moko asala ka babiloko aboye atika obie na moko bande ko raisonner sala ngo foko keba parce que diable azarisé. Diable akota kaka esika oya moni porte deje fongwami mama Anabel soki makambo ebimi boye ngana koloba ezata musu porte yo moko fongolaki na sansa ya kobenga likangu na yo ya kala po yaza na rien à voir na makambo ya libala na yo koki erreur wa munene ya ngwana ya kobenga likangu no ya kobanda koyembelo banzembo po epouser mobali na loba vérité en tout cas wana ezaki gafe moko mama na biso salaki. Pe conseil nanga suka pona mama Anabel. Memi batu bazoloba, balobi nzamba bundelaka ba innocent. Ya azalaki pe trop pressé ya koya kopesa ba raison na ye ya koloba. Soki likambu oyo yoza nango yo moko mto yebi likambu na yo munene nango na dimension likambu na yo. Soko za ya nzambe ya solo kota na chambre bondela itake oleko ya kobanda koloba riacho za innocent boena wepo meme yo ye koloba no ke riacho za innocent batu bandimi yango te batu baniye kutuma loba na wana bandimi na bango yango ata mokete ya koya kokotela riacho kaza innocente mobali na ye na ba pasteur chagra ki falo kota no mabondeli olelela nzambe nanu na makambo eskomeli yo ozaki mutu te oya obanda koya koloba ba makambo o loba ki wana me toza kaka bato yango na nyonso wana mama rezi na kosala na lina clôturer muke
po yo oloba pre na suka nga na sukisa. Donc na nyonso wana ngai eza conseil na memaki mpona kotalisa bandeko vraiment nazwi part ya mutu te na condamner mutu te na pesi na tie mutu nga na mokongo te toye kaka vraiment totalisana ba défaut bisika ba défaut eyaki po tomeka eloko yango vraiment nzambe ekoleka nango makambo yaka nango mbangu esilaka nango pe mbangu nde eza boye lobi susu tokozwa na biso su ba sujet mususu na ba réseaux sociaux mais bango oyo ekutameli bango makambo oyo en tout cas bazwa mayele na yango wana nazotika liso malobe pa ya mama nanga mopepe lukoki omeka koloba osala résime na yo na makambo oyo ngai na uti koloba donc maloba na mboka na mama. Oui mama miminga na olobaka pona mama Annabelle so mama Annabelle oza mosali na nzambe bible lobi na biso bana nzambe singeli to memaka kimia koyoka témoignage ya mobali ya mama Annabelle oyo ndenge bokilo wana azobenga kaka mobali ya mama Annabelle azolobaki aza mwana na ye koyoka témoignage ya mwasi noko na ye o babenda bango po bango bakoma na Chine nde ba ya France seke mwana mobali oyo aza responsable tokoteli papa oyo te tokoteli papa dedo te po biso toyebi te makambo tozoyoka eza ya solo to eza lukuta mutu ayebi kaka verite na yango 100% eza nzambe na bango moko mais soki eza ya solo ke papa wana asala abiza na bana vraiment papa wana azo mérite etumbu mutu bakaka kopinir ye eza kaka nzambe yenu mais soki eza ya lukuta mama Annabelle papa wana alongoli yo na Kisasa ke na yo Chine amemi yo na France yebaka mama mopanga na nzambe eza likolo na yo atteinte serviteur de Dieu tango monaki mupepo etelemi na ndako na falo kuka mabolongo olingaki owela kobimisa mupepo libanda te po ya poste ndenge oza wana bana na yo basamwe yo moko mama osamwe mobali wana lelo asamwe famille mobali wana tako tubosengani bolingo bakozongi soso na osika ozalaki te na mitema na bango po olelisi libota wana na faso moko ozonyokola libota wana na miniti oyo libota wana soye ekomi bango bololo ezosala pasi mama miminga yango nalobaka toportaka kimia po mama Annabelle ye lokola aza mosali ya nzambe bibelobi na biso ke bana nzambe toza balinière fala porter lumière kati na libota oyo soki papa azalaki na makambo ya mabe fale mama Annabelle azwa temps ya koprie mais ye abosani ndenge bible elobi na biso ke dans toute chose il faut prier ye siko aweli koya na réseaux sociaux azalaka noko ya mutu te na ndenge azobeta mobali na ye azokofinga azobeta ye wana vraiment en tout cas manipulé voir même na bana mama bana bapaveni kosimba papa na bango na kimobali nzambe tala niveau mabe ngo bawuti koloba ngo ezala bokilo na ye mama Annabelle alobi yango na soki aza na Kongo soki aza na mboka nini alobi yango yesu bana wana siko yo mama mutu oza cause ozobendela bana wana malédiction loba papa wana penza azala mosantu penza ayebi parole de Dieu po kati na ye adeklare maloba mabete mpona bana wana mais soki aza na ye ke tata moko aza penza na bonzambe makasi te malédiction ezwaka kaka teke moto aloba no boye moto akomodire na sa motema ozwi malédiction apoi faire oki maternité 6 fois nzambe asali yo grâce oza na bana no mpe siti na maboko ale lobi bana wana vi na bango ebebaka mama Annabelle okobénéficie nini YouTube ekoleka Facebook ekoleka bisika nyonso tozosalela tozomonisa bilongi ekoleka est-ce ezaki pene important vraiment ya banda kograve après babanda kotinda soki na bagroupe na bango na likamba bagroupe ezokamwisa bato bakoma kaka bagroupe ya WhatsApp bako ndeti boye ndenge bango groupe na bango toyokaki mama na ngai wana nazopozo question est-ce eza vraiment normal boza na likamba na bino na libala na ndako na bino bosala groupe moko boye songolo pakala bobanda kokende kopesa ba problème na bino mama ezalaka
na ba audio oyo na moment oyo ya mabeki songi siko tala ba audio oyo ebimi ndenge nini. Est-ce que likamba ba groupe wana nanu mama mupepe okopesa conseil ni na makamba ba groupe batu bakomaka ba groupe ya kosalaka ba groupe en tout cas mama nanga wana pe tokoya lisusu na yoka to solola sona makambo ya hygiène ya basi lelo basi bakomisi yango lokola soki ya ba ayi kako tomoni pa na bango kaka réaction na mama Annabelle kotia ba ayi wana eza maladi te mama nangai kolakisa batu ba ayi kolakisa batu soki ba tokobeta eloko wana vraiment tokobeta yango lisusu mpona basi oyo bazomimona ke fo bitiatia po balinga ya ntuka eza mawa pe pasi eza mawa pe pasi esika obandi libala na obosali ba 23 ba 25 ba 17 ya mariage réseaux sociaux ezalaki te lelo réseaux sociaux ye bazokopesa bino bamayele mombo ya kotia ba ayi mutu moko ake pe na kunda na kuzu pe asali pe ayi yango pa ye wana bokozika bandeko bokeba cancer eza nango na nzela ezotala nango bisu bilongi te cancer ezotala age te vraiment tala ba conseil bato bazoyelaka bato na ba réseaux sociaux ndeko na ngai loba na mama mopepe sisa na okoloba eloko no andeko yanga na kolobaka na mama Annabelle a changé comportement na ye ngana yebi ya moko mama mimi mkomusu na kosala émission penza ko mama ngo azaka na ngola meti lelo abengaka nga yaya wana arata ko ya poto 10 fois amata na Congo 4 fois esimbi te mobali akotisa ye Braza makina Braza 2 fois bazongisa kaka na France na report akoma na Angola matin na 4 de février fufuma 5 fois 5 fois me poto anyatango te lelo mama wana komi mama mukolo bana ne baza na Hollande me ye mobali amemi ye banda na Congo ake na ye chini ye na ye poto ata un petit minimum ya reconnaissance akozala nango te mama Annabelle azande kona biso tolingi bango mingi biso tobaka mutu ne kulusu te biso toza wana te po tobaka mutu ne kulusu po biso moko tokoka te Yesu nde mutu akoka biso tozopesa kaka conseil mama Annabelle pona nzela pe yo po kotambola atanke mosali ya Nzambe Bible lobi lumière na ténèbre jamais bakoki kotambola nzela moko tala na entourage na yo soki omoni ke eza na camarade moko boye aza sujet mabakuto aza détructeur ya libala na yo mama bendana luka bakamarade mosusu kati na Yesu me eza nango mpe kaka nécessaire te ke moto fo ozalaka na bakamarade akovivre non asenga discernement ya Saint-Esprit po ndenge aza wana sa bendi deja milimo ebele koti na ndako wana donc asenga intervention Saint-Esprit mama Annabelle donc intervention nanga penza yango wana mama Mimi tuna na yo ndeko nanga soki okobakisa eloko toza wana to répondre. Oui, merci beaucoup maman mopepe pona ba réponse na yo pesi en tout cas nayebi ke ba réaction basé belé ezaka réaction te émission oyo nzamba lola kosonga de mutu moko o pakutami na ba problème oyo alingi ba camarade biso no soto linga ba camarade ba biso soto linga ba camarade makasi mais contenu ka ya ba makambo kaka to kutani nango na ba mukilika ezopesaka bato mayele donc tozwa ba mayele tomona ke kolinga mutu eza yango buzoba linga mutu mutu musu linga ye na musika kwa linga na oye na musika boza na bino bien mais oyo kaka soko lingi kaka bozalaka soki ndeni po bamono ndenge bazoloba eza motema mawa ayebango ke motema mawa ebomisa deja bato ebele bato bakufa na sa mabele ezaka teke bazalaka bato mabe mingi bazalaka mitema mawa mingi bazaki batakokaba kaka kokaba na we lukelo ba problème tala lobi nde tokaki makampa mama Florence kokaba ya muteke ko lukela mutu ba problème okabi osungi lisungi na yo moko ebomisisi yo ozomona yakanisa teke yeka mutaza mutabolingo alinga komona mutu na pasi te ayebi combien de batabolingo batika bolingo ngo bakoma hotel ngo bolingo na musika ayebi
ayebi eza nango ke bamakamsu bamitie musu toboyi te ke tokosa bamitie na bato te mais eza na bamitie mususu mpe bosuki kaka na telefone bamitie musu mpe bosukeli yango kaka na musika bamitie musu mpe eza te ke amitie nyonso fo bokoma kaka bandeko fo bokoma kaka soki ndenge nini obanda kolanda mutu na batelefone yo kaka mutu non wana babiloko wana yango ezolukelaka bato baproblème ezolukela bato baproblème faut tofaire attention faut tokeba tokeba vraiment na makambo oyo vraiment kinga naza muta bolingo nzamba tindanga nalinga omona mutu na pasi tokozwa mama na ba problème pe lisusu eloko mususu nge na bakso omoni ndako deje pelaka moto pamba ndako ezali ndako buzoba soki yo kie yango kaka yeba oke kozwa buzoba na bango nyonso bakolatisa yo yango kokende na bandako ya bato foto keba kokende na po eza na bandako mususu eza na mama na buzoba yo pe ntango keka kotie mutunu na ndako wana mokwa liboso ndeti ndeko na biso awawa elati epo na nini soki bato bamona keta mususu na video te nde basalaki bazolia baloso ta mususu soka kendaki ne kuna te makambo ngeke kobima nde ya moni atie baloso baolia baloso na bango wana tala siko lelo makambo ebimisia loso na bango batie wana soki babengi soki kombo nini babenga na Congo soki kombo nini wana nde kobenga ngo soki chakula kati chakula wana chakula omoni chakula makambo eluki chakula eluki ba problème chakumula soki chakula azaye kobenga ngo wana ye nazosala video wana samedi ya chakula ebengo teke lendi ezoya mabe ozomona siko makambo nyonso wana bandako mususu tokeba situ bandako apoto bandako ebele ya bandako abuzoba eza bandako mususu okeyo sepeli penzo beti maboko wana kendaki ndako tokabwani bemeza bandako mususu ozozonga na kolela ndenge lelo ariasho azolela pona nyo kendaki na ndako bato donc faut faire attention faut tokeba makasi faut tokeba vraiment donc wana ezaki mission na biso na sepele makasi koyamba ndeko na biso mopepe lukoki bandeko bomoni nde tobeti yango vraiment nzamba alola azwa lokumu mpe nkembo soki tobetisi bato libaku po toza mpe basantu te toloba yango na mwana bato ya nzambe me naza nzambe te na kotikala kozala mpe nzambe te donc papa nanga aza papa nga mpe mwana na mwana ozalaka papa te soki tobetisi bato libaku bolimbisa po toza bato mais soki pepesi nzambe lokumu pourquoi pas bino pe bosepela nango te donc esika tobeti libaku bolimbisi biso esika émission ekendaki mpona kosepesa bato eporte un plus tikete nzamba pambola biso nyonso mama mopepe nanga zwa lilobano ya suka soko oza pe na badedikasi na yo oyo eza chaîne Mimi Selunga donc beta na yo kwa oui liloba nanga ya suka ezaka ke émission oyo nzambe asunga penza ekutama na bareyashu ebele oyo baza na comportement lokola ya reyashu ekutana pe na bamama Annabelle ebele oyo nanu babimi te na bareseau sociaux oyo baza lokola na comportement ya mama Annabelle na batata pe oyo bazangaka un mot à dire donc émission oyo ekende kotouche ndeko nyonso etouche papa lema etouche bapapa lema bazebele bapapa dedo bazebele bamama riashu bazebele bamama Annabelle bazebele donc etouche bango bamama bato nyonso baza na qualité ya bato oyo tolobeli na kati ya video oyo nzambe penza video oyo ekende lokola mopepe ekende kotouche na bandako na bango elobela bango quelque chose. Amen. Oui mosala kitoko na Mimi Selunga TV awa nde boya awa chaîne na bato ya mwana nzambe tala esika bakumisa nzambe nini ebimaka wana lumière donc topesi nzambe merci na ye kopesa pe ngai epai na ye moko leader Claude wana papa ya bana na bapeti na pesi bango mbote na pesi pe mbote na ngai epai na ye moko mon vieux Sami Selunga mwana ya tosilisa asuli te tokobaka kokata bongo basilisa bango mo basilisa bandeko nyonso bakolanda émission oyo vraiment nzambe alola asala bino bolamu
na mabota na bino na misala na bino nyonso bokosala vraiment nzambe alola abakisela bino implice lisusu likolo ya émission oyo bokolanda. Donc intervention nanga ezalaki yango wana mama Mimi Selunga. Merci mingi ndeko nanga mpona koyamba ngai na kati ya émission po tosala mosala tozoforme corps de Christ. Amen. Nga naza lisu yo oza suki papa Sami aza loboko leader eta mosu aza mosapi. Donc toza qualité tozoforme nde nzoto ya Yesu Masiya. Donc tosungana tosimbana la main de la même maman en fait kande akumama na ye. Merci mingi ndeko ngai. Merci beaucoup nga pe na osengo merci pona tana yo mama mopepe toza ba mama poto tokimaka sala boye zongisa boye. Donc nzamba pambola yo peselanga ba petit nyonso bambote jeune fille nanga bambote belé papa déjà zwaki bambote na ye. Donc merci beaucoup. J'espère que nzamba kosunga émission na biso kokutana na ba mama na belle belé pe ba réaction na ba papa le mebele nzamba lola akosunga vraiment wana na tiki yo na kombo na Yesu. Merci beaucoup. Merci mama. Bye. Bon bandeko nanga tokomi na suka ya émission na biso. Tikete nzamba lola amona biso, amona pe bino, apambola bino. Eloko nyonso, ame nyonso ya mabe oyo munguna azoko dirige na kati ya pokwa ya lelo na bandaku ya bana nzambe nyonso. Tikete zongela bango moko au nom de Jésus. Mitambu nyonso ezanga te. Bomona teke pona na titre teke na pasteur te wana eza eloko te. Eza eloko te bandeko. Titre te tozande bana nzambe ezosenga nde ozala mwana nzambe ya solo na motema na yo pe kolinga te batu nde mutu ba confirmer ke ozaka pena mwana nzambe solo. Non, yo moko nde confirmer batu ke yo moko soki po confirmer batu baboko yoka na bango etali bango yo moko yeba nzambe nini o salela na motema na yo. Donc toza wana boyamba ba malobo vraiment boyamba maloba mwana nzambe na lobi boye na moya lelo na 15h oyo na lobi arme nyonso ya mabe oye koyela mwana nyonso ya nzamba za innocent ezongela ye moko au nom de Jésus. Esika nyonso oyo mutu azotanga kombo na yo na sansi ya mabe oyo mutu azwi mabe na ya bombe azobimisa ya yo ezongela ye moko na kombo na Yesu. Donc mission oyo nzamba pambola yango nom de Jésus. Milimo oyo nyosa mabe kangaka be mission ezala nil sans effet na kombo na Yesu. Merci beaucoup la famille. Na sepeli ndenge botalinga tikete nzamba lola amona bino wana ezalaki émission ya mwana bato ya nzambe Mimi Selunga likambo na moto te. Merci beaucoup. Bisous bye.